yo na ngai tobongisa. Salomon na masese apesi biso mayele ete totika kosapuye sur sagesse na biso moko. Tomikumisa te na mayele na biso moko ete nga naza na mayele, ete nga naza na boyebi. Daniel alobaki ete koyambola to kolimbola likambo oyo euti na ngai ete euti na Nzambe. Amikitisi po ete atombola Nzambe yo na ngai na université ba étudiant tozali tozaba na papa ba yebi biso ete toye le 4 janvier bana papa ba matikamba metango tokoma na mbanzangungu bana papa lisusu te na ezaleli na elobeli to changer pambate Nzambe apesaka lipamboli na moto ayebi komikitisa alobi akobebisa ndako ya bato mabe kasi bato bayebi komikitisa Nzambe akopambola bango pe bato yo baza na limemia bato baza na boyebi ya Nzambe akotombola bango oyo batosaka yo na ngai toye na Yerusalemi toye koyoka maloba ya papa toza na posa toyoka papa koloba nini pona biso epitanga koloba tokosala nango nini tokobwaka yango tokotia yango na misala nde toleki na mokanda ya Jean. Na mokanda ya Jean kuna lobi na biso boye moto oyo alingaka ngai ezali ye oyo abatelaka mibeko na ngai pe atiaka yango na misala. Tata na ngai akolinga ye moto oyo alingaka ngai pe ngai nakolinga ye pe nakomimonisa epai na ye. Secret bapesi biso ete soki olobi oza mwana papa olingaka papa lobi po lakisa solo olingaka ngai tosakaka mibeko na ngai tia kaka na misala mayenga naza kotinda yo nde wana nga nakolinga yo nakoya kovanda epai na yo nakolakisa yo mabombami oyo bato mosusu bakoyeba te yo kaka nde okoyeba yango pamba te olingi ngai me pona yeba ke yo olingi ngai tosamalako na ngai tia yango na misala na université osika ozali tia mibeko na ngai na misala esi oza koyekola mandombe wana eza ya yo te eza ya Nzambe ezali mayele uti na likolo tosamalako na ngai nga nakolakisa yo mabombami nga naza yaya ya 5e yaya ya 6e na ekole barespectaka ngai tosa papa alobi alingaka yo mingi alingaka biso mingi kasi biso po tolakisi ke tolingaka ye totosa maloba na ye totia na misala mayeye aza kotinda biso. Papa alobi na biso bolingo, papa alobi na biso mibeko, papa alobi na biso misala toye kotonga Yerusalemi toye kosepelisa papa yoka esengo pamba te ayambi bana na ye oyo ya lobelaka na 1921 bakendo tanga bazwa mayele basunga mokili basunga lingomba lelo bana na ye baye po ete bapesa ye maboko na botongi ya Yerusalemi aza na esengo makazi ayebi ete na bauniversité sika tozali toza ndakisa toza modèle. Papa Diangenda Kuntima azali ko insister alobi les vrais kimbangistes ne vous décevront pas. Ba vrai kimbangistes bako décevoir te ni mokili ni lingomba ni mabota. Les vrais kimbangistes na kande ni biso tozali toza dans le vrai ou dans le faux, toza dans les à peu près ou dans les vrais. Ezali kaka pona ba étudiante ezali pona biso nyonso tu bandimi esika nyonso tozali est-ce que toza kotambola ndenge Nzambe alingi to toza komikumisa na boyebi na biso moko. Alobi soki tolingaka ye ya solo totia na misala maye aza kotinda biso.
ye akoya kovanda kati na biso. Soki Nzambe avandi kati na biso, akozala solo le Dieu révélateur oyo alakisaki Daniel mabombami, akolakisa biso lisusu mabombami. Na kati ya mabombami akopambola biso, tokozala étoile oyo kozala kitoko na lingomba, oyo kozala kitoko na mabota na biso. Na université bakoyebete ya solo bakimbangi, ce sont dans le vrai. Ta mususu bafingaka biso parce que biso moko na ezale pe de tambo na biso tolakisaka te ke toza dans le vrai. Papa ayebisi biso na mokolo ya lelo ya feti na biso ete ye alingaka biso mingi, kasi ayebisi na biso soki biso pe tolingaka ye tolakisa kaka te le kimbangisme po toye na Yerusalem to po toye na baparoise na biso, kasi tolakisa ye na bamilie na biso tozali na école na université esika nyonso tozali bamona ya solo ete toza ba vrai kimbangiste. Tango tosali bongo ye akovanda kati na biso, akolakisa biso mabombami, akopesa biso mayele ya likolo. Kasi soki tosali bongo te, nde na mokanda ya Masese balobi na biso moto oyo aza na lolendo Nzambe akokweisa ye, kasi atombolaka moto oyo ayebi komikitisa. Nde na bongo lisolo moke toza nango Ligorodo asali camaraderie na ye na Épervier. Basalaka ki camaraderie soki poko ekoki Épervier akei. Ligorodo azongi na bakamarade na ye bavandi. Mukolo mususu Ligorodo ayebisi Épervier, ah, moninga na ngai yo mataka likolo moko musoko mema ngai te. Alobi na komema yo, kasi soki na memi yo baninga na batuni ndenge nini yo komi kopumbwa likolo. Yebisa bango ezali na makasi na ngai te, Épervier nde mutu amemi ngai. Toyokani? Toyokani. Bayokani tongo ekoki Épervier aye kozwa ye, alobi tomata. Amati baninga nde bakomi kokamwa. Depuis quand Ligorodo okomi komata, okomi kopumbwa boye? Ligorodo aseki kandenge toseka kabino. Lokwa bazaki na basse altitude, alobi te eza Épervier, alobi on na voix assez eza Épervier. Tangu ba matina altitude bato Ligorodo muninga na biso akomi kopumbwa, akomi komata na likolo. Okomi kuna ndenge nini? Alobi nakomi na makasi na ngai moko. Tango alobi akomi na makasi na ye moko, Épervier atiki ye, Ligorodo akwei. Ligorodo abukani. Lolendo ya Ligorodo ekweisi ye. Nga nakomi na université, nga naza na ba titre oyo nyonso tu naza dango. Moninga okomi boye ndenge nini? Alobi te eza na makasi na ngai te. Tata Simon Kimba okianga ninde asalisi ngai na koma oyo naza lelo. Soki yete nde naza boye te. Nzambe ayoki esengo amatisi ye lisusu. Kasi batuni yo mpona ndenge nini yo komi boye bio eza mayele na ngai moko, makasi na ngai moko. Ce n'est pas l'affaire de l'église. L'église ne fait pas ici. Ndenge nini yo okomi na likolo, okomi mutu mayele, okomi étudiant, okomi professeur, okomi juriste, okomi économiste, okomi diplômé, okomi savant parce que oyebi mandombe. Ndenge nini? Oye zana mayele na nga moko, j'ai fait des cours. Mbongo na ngai moko tala lolendo. Nzambe akobwaka yo kobukana. Okotikala na titre na yo, kasi wana ekomatisa yo Nzambe asi alongoli yango. Tango mosusu si elongwa kala, kasi papa tango abengaka biso ezaka tozongisa lisusu alliance. Épervier apesaki ye mobeko, soki batuni yo lobake na makasi na yo te ngande mutu na mati. Yo na ngai toye na Yerusalemi, toye kopesa papa maboko. Tata atuni yo, oyo komi lelo eza na makasi na yo to na makasi ya Nzambe. Siko lokola eza na makasi ya Nzambe, ndenge nini yo za kosalela yango? Oyo alingi ngai akotosa maloba na ngai, oyo alingi ngai te akotosa yango te.
oyo atosaka ngai, oyo alingaka ngai, atosaka mibeko na ngai, pe asalelaka yango. Kaka awa na tempelo te, kaka awa na Yerusalemi te, kasi esika nyonso ye azali, akotosaka ngai, ngai pe nakozala na ye esika nyonso, pe nakolakisa ye mabombami. Yo na ngai tozala lokola David. David azalaki koyembela Nzambe malgré akomaki bokonzi. Yo na ngai à vos titres et qualités. Ba titre nyonso yo zanango, ba qualité nyonso yo zanango. Est-ce que yo salela Nzambe? Est-ce que papa ko kozala fier na yo? Est-ce que papa ko kozala fier na ngai? Yango wana balobi na biso tomi kitisa to tombola Nzambe oyo alingaka Nzambe ya solo atosaka malako na ye atiaka ngo na misala yango ekipaka milie te na milie nyonso yo zali zalaki mbongisi salela ye tosa ye lipamboli ekokite pai na yo tosisi boye na komba tata mwana pe tata molimo mosantu amen. Totelema tobondela. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tous nzembo. Mondimi yeba kotunama ezali kozela yo. Mondimi 2, 3. Mondimi yeba kotunama ezali kozela yo. Mosala oyo bapesi yo osalela na solo. Mondimi yeba kotunama ezali kozela yo. Mosala oyo bapesi yo osalela na solo. Toye bingonga te eko yankolo mosala solo tomi bongisa koya yankolo. Mondimi yeba kotunama ezali kozela yo.